Ce pasteur moi qui a prié Léo au bongo la motema au zongo à l'ouvrir moi c'est au bas. Yaya qui sont pas là qui sont pile. Parce que Yaya qui sont pas là qui sont pile là. Faut que na quatre avec expérience à ma kamsundo comprendre privilège na tonalité auto bimisa. Au monde des aboy. C'était maïneb sur le mon pasteur Kutu. Alexa vini na seba genou nzambe. Bangomba akili bile ya saliboy. Na obota bana aboti 4 bana Yaya. Misa tu babimi bien moko mona pa bimi kizengi musu mongol. Et bon nga mabso aboti 4 bana ngana bimi boy Yaya trop babimi bien. Rassure que bima mabe hein. Y'a na raté. Bien sûr n'a raté. Africa Info, souka la plaisir. Le lobby il y a sexe. Le lobby on très bien. Alors on gaza moi aussi. Basali que nga moi aussi na bimana mobali robi malanga normal. Hein, robi malanga normal. Hein, sans problème. Pe pas nzambe kutu. Ils ont reconnu. Makasi. Mais yem o azabo bali. Alors maintenant muninga ne mobali. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Sike Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Voilà, très chers fidèles internautes, vous nous suivez sur Africa Info. Merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux qu'on puisse avoir, bien sûr, vous nous renouvelez bien sûr votre confiance chaque jour et également de vous compter parmi des milliers d'internautes qui nous suivent bien sûr à travers le monde. Merci surtout de vous abonner encore très massivement et bien sûr d'aimer votre ami Frank Stemai à travers le monde. Vous nous suivez, merci à vous et surtout bon week-end déjà, partout où vous êtes. Déjà, c'est pour la première fois d'ailleurs, je puisse recevoir un homosexuel, bien sûr, dans mon émission. Les ambaliboso, mais ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, les locaux, qu'on présente Bino parce que tout le baga émission a besoin socio-culturel. Le tout la société, tout le qu'est-ce qui se passe, bien sûr, dans la société, dans le Congo, bien sûr, à Kinshasa et partout à travers le monde. Notre pays ne reconnaît pas encore jusque-là officiellement, bien sûr, les homosexuels, mais bazo vivre, hein, bazo à l'aise, bazo tranquille. Ils sont démocratiques du Congo. La démocratie doit primer, la démocratie doit régner. Bazo na bango tranquille, mais apparemment spirituellement parlant, ba fille bazo adopté penza marambangote, bien que bango pe ba lesbienne ba ko moi mingi. Raison pour laquelle aujourd'hui ensemble avec vous, nous allons discuter autour de cette émission. To me kempe ko raisonner, qu'est-ce qui se passe? Ni nizo motivé bande ko na biso ya mibali, ba koma auto benga ba PD. Yabasi, auto benga ba lesbienne et aujourd'hui c'est vraiment une réflexion bino pe na banda ko bo aider biso bo travailler na biso ensemble tout réfléchir ensemble bien sûr avec vous à mon extrême gauche bon na été na benga garçon na benga tantine na benga nani na komba nada aujourd'hui là bo tala partout à travers le monde azo ça peut succès parce que andimi kozala oyazali na kombo ya nada. Bonjour. Ouais, bonjour, tonton Stemai. Bonjour, madame. Oui, nous allons bien, j'espère. Ah oui, en fait, je vais d'abord commencer à me présenter parce que Batmsou va éviter, quand on dirait Kozalo Nazal et le Zato Komemalisum, Tokosai Lombo Dinte. Bon, ça dépend. Hein. Ça dépend. Moi, vraiment, mon nom c'est Nada. Batmaïbinga Benganga Tantine Nada, femme mariée, mère de 2 enfants, maintenant divorcée. Mibali na biso kinba makambo elengité en auto suki na point de divorce, c'est un peu ça quoi. Komba boté là. Bon, na ebité so muto akomo lukaye ba nga makasi na ebise na ba kombo na nga ba boté là na ba famille tim comme ça yo tout na na ti soutien couleur ni. Tim comme ça yo lukaye ba couleur ka son ngo monti que comme na ba vie privée. Ah je me présente, moi c'est Nada point barre hein. Ah oui, c'est ça. Merci Nada. Vous êtes très à l'aise dans l'émission Lelo, j'espère. Il y a na leki kuna koza à l'aise, na qui sont pas la makasi na qui sont pila, na très à l'aise. OK, merci. Totiko banda na droite, na olinga bande ba se présenter, toi na tontine na biso awa. Y pandémie comment qu'on participe à l'émission Lelo, tout réfléchir na bango ensemble. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. Comment? Oui, comme on Patricia Soumata. Chinoise, hein? Ouais. D'accord. J'espère que vous êtes à l'aise.
très à l'aise. Naza vraiment à l'aise. Mon tantine nada te. Ah, tanti nada. Non, n'est bien. Oui, tanti nada. Non. Toi, combien de bancs à basse, combien de bancs à mbal? Bon, mi balé, moi c'est ça kamoko. On doit se péter. Nado se péter. On a pour continuer une question à Nati. Tu as combien de garçons, na combien de filles na plata lelo? Et comme ça va te parler, on a biso toi fille on a des garçons. Fille on a des garçons. Oui. On a des garçons déjà. Yo garçon so afandi kuna te basu ki lokwa Jackie Chang nanga pe fille moko. Toi lokwa misato. Je suis clair hein? Ah oui. Tu es clair? Moi je pense que au général du tebino de votre abisso aussi vous comprendre monsieur Bandine de Sikoyo que na juste une présentation kaka. Mais nada, lelo oyo j'espère on s'appelle bande ko mibali o ba sepela na ndenge yozali, ba parents ba sepela ndenge yozali et dérange ba ngote hein? Bas sentiment langa privé vraiment pour se payer sa bande ko to ba parents na éviter so parents to partager ne li ou pas. Nga ba vie privée nanga iso dépendre ni na parents ni na de combat o iso tout amte malanga ndezo tindika maliboso ya Sambela pe na sambela ka bien sûr wapi ya bon atayo mo funa za gentil te nzamba salinga mwasi ngambe bo nzamba salinga mwasi munene bo après na boy prière atayo moi ce qu'ils a là vraiment vous allez que le bagwa mwasi hein oh il y a une évité maintenant moi aussi nos à l'est pourquoi pour pas moninga la mandef mais non mandef eza gwa mbali nanga linga ba fille mon velu linga ba fille poilé yango moninga pe na ba mandef ah oui à ça la recherche na bien et puis à trouver ba résultat ça pas l'aise na yo mbali nanga ba kutu ndeza boye pona ya mona basi nyonso ba ata ba pantalon ka ngam na tika na liputa ah oui donc c'est un peu ça na évité en fait nga vraiment so na bando dépendre na batu na éviter nga dépendre ka na nga mona ba sentiment na nga ndeza boy nazali na garçon mon ando vivre na ye garçon na bando bisanga toujours que nada bambanda et puis comme ça na yo mona moi si azali na ndeko moi si moko moi si etikala combo au mona boy combo Range Rover mais moi si combo Range Rover mais moteur eza VW akala eza so atel ngité na ba vitesse ko manipuler na boulevard mais quand eza boy so na zuineti mutu boy na boulevard à comprendre que na kuta na moi si poisa élément na point ni à comprendre oui à comprendre na point moko no route à l'aise et puis donc na beto za na ba problème ti d'accord comme tu as moi si tu mais un peu comprendre c'est j'espère que au Canada mambaolo ba pembe na biso awa lelo automobile ba bandona so ba PD ndo ba mboto la bino pe mimbali comme na ko salema qu'est-ce qui se passe basi boss comporter sur bien très bien sur bien comment en tout cas na okamwa bonde tingai ngai muto kwa PD un PD abotola mobali mais non hein un PD ko botola mobali te jamais pour comment la penda mobali akoma mwasi hein ils ont le mot eza makamu ya molili c'est-à-dire quoi maman molili mais oui il faut pas délivrer ye zena ozon sur maloba zela yé pas loba déborder makasi loba ngako tala boye muta makambo molili ye mona ozo mona na za muta molili mandeni mona na kasa indo kifiyo et bon fiyo vraiment ye même ko tali na misbo avant la kangendo ki faina za prophète et mona dana misala net toke malé tatilo ba sino maman loba eza yuzo ko ngulo ma rosa ta fille te okena ba nchir toke malé parce que ba nchir na mission talingi na pété na péta makasi malembe ngana o calmer yo banga ni no banga yom to tuna biso ba question to yi malembe tout ça police allait pas bien tunnel ya to kangama na mabu bongote manada malembe tanti nanga olo banano bien lelo oyo zo mona teke na Kinshasa ba PD ba komi penana ba komi tranquille surtout bino ba fille onde ba komi misi ba master na bino yango ba zui le devant sur bino hein nga un PD na comme c'est jamais master nga aza pena PD mais parce qu'on a droit de vivre dans la démocratie hein non bon bazan a droit y a revivre bon nebi vraiment te ce bazan a droit y a revivre ezaka po makamongo ndengezo
monde donc Toke malembe. Aussi solo bandeni no kuta ine lema. Toke malembe loba. mais ngapi fina si solo ba non Si solo. Ngam na dirige, na sa police débat ok. tala Émission nga na ofinga na ngai no ba pe ba. nga solobi na finga na sur émission ekatana Toke malembe pardon. Tanti. mais oui hein Toke malembe. Yo bia finganga. Tantine, nangine biso lo moko o amutu moko. Elongi moko ya tabaratire be ne longino. So manga za professeur na bino mwana sali intero na baratira bo mais zéro. Na opesa ta Tantine, est-ce qu'on dirait au kolobate hein? Barika bino maloba. Bien sûr, ya za chéri. ba koma ba démon po ba pesa bango maloba ndenge osakana te ba lekela na biso moko basi ma oui ba pesa bino maloba na science occulte na monde molili ndi ba pesa bango maloba wana po na bonzambe qui pede non et puis reconnu non tu es bien gotin bazo bote mibali ya batu non un PD mais si mibali balanda ba PD yo mona bango ko loba mais mibali bazo landa ba PD na epte ta fille mais ngolo ba PD mais ngana na elobeli kutu ya tendre mais yo oza PD au moins oza insolent c'est compliqué le insolente. Non, si on est que non, oza mobali tala. Kati no mobimba. Oko digérer te ke aza moi cité hein. Non, ezo yela même pas na ne lora chila mutu. Toke malembe na mondo yoza malobe belé ko leka. Naza mungaldi na boy. Na lokwa na desak ya masangu ya maloba na maloba. Ta fiyo ko loba na ngaki ngaza naza moi cité na mbali. Fiyo ki olubananga bongo vraiment. Fiyo pakoli choko ya 500 €. Mais foufou na libumwali ya 1 €. Tant de privilégié produit. Balo ba kebino eza abomination au boza osala. Bozo bo mamboka lelo oyo masume comme belé à cause na bino, hein madame Nada. Siko ya on a lobby. C'est une bonne question. Batumsu balo ba kebiso nde toujours apparaître on fin du monde. Bien sûr, mais bas se poser ma question bien. Biso to apparaître le quoi fin du monde mokilengo ya biso. Biso nde banzambe. Nga kanti kungande banga babenga Hillary Clinton obanda obanga leka présidente nanteni papa likambo za neza likambo ya koyeba kosala au moins iloko so yeza pirate au moins nakena kosala nango bat bando CPA nango te o baza ba produit ba chinois ba bana musalo depuis quand? Bien sûr c'est une bonne question yanga botami mwasi na koli mwasi nana msamo koto na banda. Cette fille m'a déjà énervé. Qu'est-ce que tu as dit? Bonne émission Robé Banada. Tu es le quoi fille m'a Jackie Changwa bando qui libéré moi année. Ma casse na ofinga. Ma casse. Surtout de ofinga na. Tu n'as pas question mingité, je suis déjà énervé. Tanti toke malema na monde na dakomo silika awa. Yo siko na bien Tantine. Ozozo phénomène na ndenge nini? Surtout ba biso ba Joe, ba tonton Kinshasa ba lelo surtout na ton na Bombal bien sûr. Oui. Toujours mon na ba salon de coiffure, ba toujours coiffer bino, ba PD. So qui na ba terrasse, na ba boîte de nuit, baza partout. Quelque part on dirait bino boza sous présente, même na sur le plan professionnel. Non. Donc eza bongote. Biso basi to zali. Tozali tokotikala ka kozala. Vous comprenez? Omoni misala o amolili ekoti mingi na mboko. Ba ta science occulte ba tele makasi. Ba bwakeli bango ba sort mora mabe mibali ba bwakeli mibali ba sort mora mabe. Vous comprenez? Ba bwakeli ba sort mora mabe yango moni nde lati bango ekoti bango donc nga penza nga peksaye tu maleme non t'inquiète quand on ningi ningi o se concerne moni ngai nga za mwasi nga na ebike Juliet to poitrine ko vimba yanga ngena za mutatolo makasi na boyaki on pona bomona mama ndo betanga nzeta fu na mabele bando betanga nzeta fu po mama boyaki kweya na bebisa mbongo na ba soutien. Bien sûr naza fille moko velu o comprendre anglais na oyebi sote oyoka anglais to yoka niki chinois hiho Osu pasteur moi qui a prié Léo au bongo la motema ozonga balukule na mwasi oba yaya qui sont pas là qui sont pila parce que yaya qui sont pas là qui sont pila faut que na kati ba expérience ma kamsundo comprendre privilège na tonalité to bimisa au monde des aboy c'était maïneb sur le moko pasteur Kutu Alexa vini na seba genoux nzambe bangomba akili bile ya saliboy mais obota bana aboti 4 bana yaya misatu babimi bien moko mona pas bimi kizengi musu mongol et bonga mabso aboti 4 bana ngana bimi boy yaya trop babimi bien rassure ko bima mabe hein il y a un raté conscient bien sûr naza raté
naza raté pour maman biso za peut très à l'aise ndé apé boy na yebisa ki maman za calme mais bien sûr ali mbongo na ngate koma mbongo abomination oui ou non mbongo abomination o koko na bino kasa yebisa ki maman biso na ngai mutu so ki pa place te ya côté nyonso na oka ke tukanga na tout à côté ango na ndé nini maman biso ali mbongo nanga et pas ça fier ya kolisa mo na mbongo pambali nanga tantine omona ondeni bapana baliaka mbongo mpe bana bango bapede kokamwa aliaka makasi mponga aza mwasi mais talanga bien no talanga bien soki na telemi otali mwasi naza mpenza oki mais ne ebele bapoile oyo eza otilama ndefu tina tolo ya mibali yango nde batako malamu te batalake malamu te ya wapi à l'aise ni baoza na un PD aza PD hein c'est bien ne bandelinga aza PD bon mon ateke tantino en inspiration okela ngo sonité ngaza PD na PD na sa avia ki PD na botama mbali me na bima raté na usine na suka na kibo mwasi nguzaka na mibali est-ce que vous êtes à l'aise parce que nzamba sala deux sexes opposés sexe masculin na sexe féminin. Juste que vous êtes à l'aise concernant mon bal, on a un rapport sexuel. Merci beaucoup. En fait, moi, Maïel à l'Obanine. Moi, Maïel a besoin de moyens de transport pour comme à la destination. La consultation est solo. Et à l'Okwanga, ce mon bal, a besoin. À CP là. Et à l'Okwa comme à la destination. Eh, à quoi Obi? Destination bal dans toutes les années. Il est responsable de Hollande Bisso. Nabi boy, ce mon bal, a besoin vraiment CP là. ACP là ndeza ke mbali nyo swaluki mwasi ako raté lo kwa kutani penanga o isa ya on des aboy et ça facile à digérer nani o emi ni mbali nyo swalingaka moi découverte elo mwasi ka o c'est monana ta fille pour yo za lo kwa sika na marché lo kwa sika na marché ya et puis ngana ko sote mbali avazwanga o bebisa malobe wakani moi comme samba on ndinga mabete zango vina ngate na sala na makambo te mena na besoin na banda na yo mais oyo abise kama makota mbongo no yango to kota tantine maloba yo ko loba nini nango réagir papa maloba na ye en tout cas makambo alobi na ngai penza bon ero kamusanga tout compé eko kamusanga te alobi bien aza PD hein azo lobango azo répéter ngo ki aza PD bon oui aza PD mais azande mobali il peut nga sa découverte pe ba meka ko alembi basi ba meka pe mo eloko sika ba meka ba PD en tout cas papa mobali comment ko linga ameka PD arobimana PD côté nini hein na place nini o hier na peta papa toi la TV hein toi la TV na tie moi attends place nini o hier arobimana PD yo mo olobi likaba sexe olobi ngo très bien alors ngaza mwasi basali ke nga mwasi na bima na mobali arobimanga normal hein arobimanga normal sans problème pe pa nzambe kutu ils ont reconnu makasi mais yem o aza mobali arobimana muninga ne mobali mais mibali monde lobby que non tout tika démocratie faut régner bato na liberté d'expression régner ndenge nini ata yomoko hein et qu'on règne ndenge nini makambo ezali kama sumu likama mabe makasi mondialisation zo kangote non eza bien il faut pas te encourager ngo to koki jamais qu'on dit babuzo ba bongo il faut te telemelango et surtout biso bas telemelango ndenge nini nzambe bien de basi nani biso ba mama galo ka boye biso ndomoni biso au moins cité oui biso ba mama galo ka boye c'était mai nangena lo ba pe bona lancer ba moko message moro bo babi avant décembre ba PD nyonso ba ndumba ba chel ba pitch ba mabata rouge to ana réunion photo kuta na biso nyonso ponde za bo tonto longola ba on a pouvoir na ndeni ya bata des trophées tonto longola ba tonto tika trophée moko tonto ça veut dire quoi bato basala ya eka oboyelo ba makamsu sustemai mo za libre bato bazana na tala nazo boyelo ba stemai na ko blesser ba parents balanda biso na ba TV omonde za boy ba basi tonto longwa bango tonto tika na trophée moko ya ba bi mikolo eza kanga liboso fungwa sima
Ah bon? Banda loba. Na komisko da koloba makamba mabe o ekolongola ba responsable na d'écran. Ponga za bongo babi mikolo eza kanga liboso fungwa asima. C'est mal. Est-ce que c'est normal? Ya. Loba tana ndeko mwasi wana fandi à côté mkomso amekope sa sima o sepela. Tanti oza d'accord? Makambo ya to loba? Bon, makambo mikolo yango wana. Non. Ba fi basala déjà bongo ebi bango. Obi? Ba fi basala déjà bongo ebi bango. Ebele? Balanda ma conseil na yo. Oh. Ya, c'était mal. Kobo sanate na bien avant décembre to kuta msonyo son réunion. Il faut y a poto loi hermo pour mon stade des martyrs hein. Vous êtes belé hein? Ebele makas mais bato nyoso mona ba ebele to ça na ba masolo. Oh. Ya qui soit pas les qui sont plus la vérité bima. Nati oyo boy. O so na zumbal na 11h. Na 15h au fingele ba parents. Alors linga so attaque au sentir fioté. Oh salenine. Obi? Oh salenine. Ya na monte lunga ma Maria. Ba pa le bota yesu na misune. Tanti to ke na malembe. Aujourd'hui bon monde dit ma défaite, c'est comme si bango vraiment baza tout feu tout flamme hein. Baza bandoki. Baza bandoki hein. Bazande na kibondoki kat na bango. Nga mobali na ngai abima na muninga ne mobali no akoki sala ngote hein akosala ngote même soki ndeko na mobali na kutie na muninga mobali azo arobima na sima ndako loba po hein danger oui oui abima na ndenge ya sima tala nzambe lingi makambo wana te donc mobali il faut alingana na mwasi on comprendre basali biso basi pona mibali pona biso basi mais lelo makambu échanger et commis mwasi a commis lesbien mobali le roi o avandi wana mobali a commis mwasi métropolité nango ndenge ni phénomène parce que c'est le monde entier qui en parle aujourd'hui hein. En tout cas, tu es évité. Il faut te bon de la makasi pour la mboko. Oui. Il faut te coter un peu na mozindo ma bondeli. Pour comment mobali ne belé ya poil na le bongo pe ne longi ba poil de tondi mais mobali ngo pour asimba na asimba litama wana hein pour asimba même litama na o ya ko banzube otuba hein donc malé ngala za mwasi ntango simba ngazo ko lekeleke ama oui hein lekeleke ni surtout lekeleke zo sentir plus oyo yelo ka makasi eza wana ka ya makasi mena nzoto o sentir lekeleke mais wana za mobali tango moninga mobali zo simbe mais azo ka makasi beaucoup on sait pas si hein il faut abaluka na sima pour non et ça normalité OK voilà lelo oyo balobi pe madame nada yo pe na to ke no maleme so do me gomor pe banana bino au monde des aboyes il faut battre musuba ibo ko yeba makambo to ana deux modèles manga to ana manga ofiba na manga mbeli wa manga ofiba ba elengite batama boko batu salte ko lia na miso batu te et so fiba manga to comme na pomme kokolo binde poto ane bebisa maboko biso to manga mbeli ya so sukoli okatango proprement olia oba manga ofiba et puis to longo mani fiyo na uta omone era oloba mingi na se rappeler sus avant na uta omona fiyo wapi na uta omone na nzela kota bloc a mona bandal ya na mona ke lo mo ataki na mutuba suki mo akanga ya lokwa michopi na bifiyo azangi ndoki te mais lelo Dieu merci na mona te quand même ba plante à Jackie Chang na mona onka na film ba chinois mais vous êtes sûr que est-ce que vous êtes d'accord fiyo ndo monimo moi si jeune fille boa comme da obi miselungia Marie-Louise obi Marie-Louise est solo enga yo na moi sa wendo ya ba sera ba wendo jeune fille boa comme fiyo ndezaboi c'était mai lelo te lobito yoka sango ando kia makasa lia tatani na mama ni na ebi fiyo amolo ba en prison s'il te plaît ya yebo prison kuna pona zwa mwa mbali na ngabia tanga kimia biso partout ok na au travail et alors quoi société oui et alors quoi mbongo to boki on a tinel ba olorota so futi on na bureau zwa donc na za bongo et a vina ngande comme PD mais bino vous officiel te vous avez reconnu officiellement na parlement ba lobela rabinotin na monde bien sûr na mikilo za développé aujourd'hui ceux qui ba interdit qui ba mona bino suna nzela te bo suka wa bozo mibali. Merci beaucoup, c'est une bonne question. Ya ngelo na obanga kuba interdire biso ba sentiment. Ba interdire ni comment na biso tozo tambola tambola. Oh mais na ofanda quelque part na bengi chérie na ngai ba bisou, ba tendresse atenga à l'aise ka ndezaka. Bon tambola te. Ya na tambola tenga besoin na ngai mobali to ko tambola na kena bitambolela. Qui soit pas la ko tambola na ndeni. C'était mai, ngaza très à l'aise. Babi mutu na mutu foye bandenga osaila makambu no. Ngade za bo c'était mai.
naza moto yo na prenara pe bato kokoma PD. On apprend à battre pourquoi PD? Bien sûr, pourquoi pas. Mais c'est pas bien, ça va na bateau. Ya ebo bana ngam na tinde ba ba mukila ngate ya bato nzambe. Mono le kalanzia na ngana ko apprendre. Et vous à l'aise? Naza à l'aise, naza très à l'aise. C'était mai. Au moins fiyo ndaza boaza yemoko. Ngana alo kwa Zenith naza sala munene. O mukima kazi. O terrain simanda kuti. Ngana ko swana tana bango boata 30 to sangani boy. Ngana katikati puis na olonga bango. Na Bible tanga histoire ya Sodome et Gomorrhe, hein? Oyoka histoire wana te, hein? Na Bible, ya ebongo na téléphone ngeso mona texto mbala otindela mwasine. Po anika Bible. Tokobeta peli so WhatsApp. Ya texto mabo mbala kome mwasine texto mwa kitoko na WhatsApp. Po antozonka Bible. C'était nga yebite Bible bato nzambe. Via bolingo nde yanga nada. Ah oui hein. Et puis bato ba obenga nga ba otuna ba question so nada a PD. S'il vous plaît, c'est ma vie privée. Naza PD à ma B oyo akotika tendenga. Oh. On dit marana okotika te. Yes ko yipsanga na kotika ya kipede neti pani. Après na tiki PD na sai na zongi nani? Ozongi mobali. Na salam balte na kala. Tu as évolué dans l'émission. Alors, tantine, toi qui es malembe. Les autres pays, nous peut se faire mitou ma casse. C'est pour tout le monde, salon de coiffure. Bah on carte, bah salaka, na bah terrasse, na bah restaurant minen. Bah on est bah au sala. Binonde, na bah ma pasteur. Bah on a bino mitou. Bah quand na ma palata na bah on a bah salon de coiffure. On a da simba mtunanga. Na comment bunda na konika kay crème magique pour na obama ma palata. Bah sili bah kanang bino. Mkono ozo ma zelo na tiebo kyo lali nango. Bah sili comme okito bo na miso abat. Papa question nangai. Au moins que bino pe bokendaka na bah salon boulouara. Ton PD on a vraiment ça la sous qui tourne na ogega pa na ya tisengai. Na ba ma pasteur. Ozo monter bino doit encourager bon dans les mal. Eza kutu te que bon. Toza ko encourager bangote. Eza bongote. Bon. Tellement déjà makamongo ekoti déjà na mboko ekoti maintenant mibali bakomi basi donc nzambe pe apesi bango kaka na ebite soki eza nini après yo motivation wana bato ko marabongo na phénomène wana ni ezo utara wapi. Bon en tout cas wana na royeba penza te donc na royeba penza te pour le ba mukuse na royeba penza te oui tala kolandete loba o kimsa ide nao na kimsa ide na ngapamba likoya ya mobile lokola ye eza passe yoko silikate oyiba on na silikate hein Pekisae, pour na rosilika mabe. To quatre émissions. Non, s'il vous plaît. Na to ke malembe. OK. O mano loba déjà mama bien. Oui. Na mando loba na lobi. Donc na ba salon, non. Nini? Choko, eloka banda ba yango wana. Anda ba kiataka choko era bongi maloba nga loba elo mususu. So itala, omoninga kaka na kichoko oyo lobi wana na kichoko mais mobali azolinga ngai naza kaka mwasi mais yoza mobali yoza mobali so mibali ba bimana ba pede yo ko loba na bango ni ba otalo siko bo yo noza mayele oui bien sûr comment okolinga ke omi bongola okoma mwasi yesu babenga ka mwana mayele pourquoi parce que bongola mai na vino nga na mizwi na mi bongoli olio betela maboko finginga zoba pamba kiswa mpala. Mibalo balinga ba PD ko loba na bango nesu ba otalo siko. En tout cas pour la mibalo balinga ba PD. En tout cas ngala opesa question pe na zongi sango pa na yo. En tout cas pepe kisaye. Toke malembe. Pour na nga penza pour la mibalo o balinga ba PD. Nazo bondela bango. Pe na kokota ta prière pour na bango. Batika. Ba conséquences aux années. Batitala nzambe. OK malembe. En tout cas azo kraki ngo pour Paul Lekebele za veli. Oui. Omoni mibali oyo bazolinga. Balinga na bango mibali. Batika. Nazo pesa bango conseil tala. Ba conséquences ezali. Pe mibali yango wana ba un jour bozana posa obota te. Hein? Bozana posa bozana ndako na bango te. Bino ba basi mitu pasi non bonzo bango mitu. Mitu pasi comment? Ndeti na nini? Ngaza mwasi kiso ina ndako na ngana zala mobile na ngai awachanga les ngape na ocha les mutu pasi yani bolekisi fier bolekisi ma kosenga bolekisi mobile o PD ba makabela mibali ba jo ba landa ba pora bakabara na bango kasi ya omoni ye yende ye ausa tu aluka mbongo po ye arobenga nde mobali po na ye ma oui po mobali arondi makati abima na PD na sima mais non ngapa musala ngani ye aluka mbongo po abenga mobali afuta ye po abimana ye
mobali aya linge kaka boye mais non nzimité. C'est impossible. Alors nada vous êtes d'accord que no bino bokaba mbongo pona kosomba bolingo. C'est vous êtes d'accord papa le Kambouana? Premièrement, Sophie a lobby boy na opc raison pour y kam ta ko ba makamba boy pour ko tali alo quoi dans ces mondes des ténèbres. Alo quoi bina na concert à Satan na mo abeta kavaye so boaki na mukilia. Et puis deuxièmement ngena lo baboy. Ba fi mususu ba mbali balinga su bango te ba osuka na biso ba PD za pourquoi ba fi balingi give me mingi. Okuta na fi na 15h. Na 16h da ko mo biso ke ba parani ba kufa ko mo ko le pa maman banda yo mtufozo a charge ne. Onde yo mtotinda ba parents ba sangana ba beauté. Po ba tike le charge ne na ki mkolo bon. Mi bali balinga su ba fi te. Mi bali koma ke puso akuta inanga premièrement nga naza d'abord na obligation de à l'aise. Faut ka belere mbongo. Eza bolingo papa komanga koza na chéri nanga zanga. Comment na koza na mbongo mbali nanga zanga. Mais sona na mbongo je vais soutenir mon mari. Mais kizengi afandi kuna. So na 1000 fois bombe on a kaiso to na soutien na mto libeli. Ato leli koko no kufa bimisate. Azui wapi fi wana moni na côté. Lo bozo ke belo biza mbongo moko sali, mbongo moko bien te mbongo moko oyo bato ya milili ba bimarana bino, ne ba kabela ba chaîne karso bato besa ba fina bango. Merci yaya. Soki bata milili ba pesa bato mbongo mo sali. Bambongo mo eza salté. Zwa mbongo wa mwinda, encore bambongo mso bata milili, zwa mbongo bata mwinda. Aujourd'hui $1, au sombi peut-être crédit à $1. Ba peso crédit à $2 pour zambongo ya propre. Au posi mbongo mutamulili $1, au sombi crédit à $1. Bino nyoso ba kopesa bino crédit à $1. Donc mulili za mbongo salité za. Mbongo salité za te. Mbongo nyoso ya mbongo. Et lo konde ba garçon ba okimela ba fi give me le kimingi. Et l'équipe mobali asala mpo akabelaka mwasi te mobali asala mpo asepelisa mwasi yango moni biso tozoyaka ba santé yango moni biso baotisa biso à l'aise. Oui. Et c'était ma ndo mbali kitoko beso na zwi yo tenga mondo te pardon toke na zara libre na ska bino match na l'aise toke malé misu baza c'était mai ato boy misu baza balanda bino balanda te koma ya kote mbongo eza ai bolingo mikole comme le kwa na jido kotika mbali no musika no te pamba katagoruma Pamba, il faut na sike bimi boke sombele opesi. Tu na sike bimi ke ba opesi. Ya bien sûr, neti muninga bolingo te komi bolingo intérêt. Muninga mwaso yambi da pembe nanga na so alipeka makasi bongo sombia muninga parfum koni. A sombia mbal ne parfum koni. So alipeka makasi ça m'indispose hein. Je peux même me mettre debout puis pas injurier te tourner cette émission. Ya ko indisposer muninga. Pourquoi ne pas injurier? Mais o chawa l'aise. Kange munok achanga l'aise te mbal nanga mtachanga l'aise. Ye fa finganga. Malheureusement ande na benjirte. Afingo poani. Super girango wapi ngam na nango atema net le kwa basumara likwa atema net likwa mtu le kwa basumara soto longo apa dindi na ma zongo si pa mo otoke maleme tantine mamozolo ba o ininga lobi nada lobi keno mbolingo pe soki mbala zangi foko yede bino ba give me leki hein yango pe quelque part atana raison ko sengeli biso ba give me leki te mais naza mwasi hein basali mobali pona nga mobali falukela ngai apesa eza droit na biso eza ba give me te eza droit na ngai hein il faut mobali apesa ngai hein eza normal eza ndenge yazoloba na te ba give me leki mais non ngai eza mwasi eza droit na ngai mobali faluka aluki apesi ngai alobi ke tobombaka ba mbongo soki na ba kaleson soki pe wapi mais soki naza mwasi ndaku naza mwasi ya ndaku mobali tanga azopesa mais oui azopesa nga mokie musu nazobomba pour naza mwasi uzo économiser ah mais oui c'est mobali nanga azangi ngane mutu nakosunga mobali na ngai mais ye waza mobali wavandi pembeni wana hein na ba chenette atina kingo lokola muninga nanga mwasi orkazande ndeko nanga mobali donc c'est très important hein na comment c'est plané merci ma chérie encore reconnaître là on a tient kingo malheureusement yo telo tena kingo puis bilo matoy ne comme gâté ce monsieur silozu numéro nanga po benga na le bilo matoy msus yo ka bilo matoy biso na be mission bino basi aboye vraiment ko ça émission na bilo matoy de comme ken depuis kingo polele na ça qui m'a bébé bo trande ni bino ah ça fille isa yot ah na kanta ana sac na bien EKI hein mais oui hein non EKI eza la mode EKI mais oui hein cartable
Soni makasi fille. nalingi tokende malembe parce que bakestion Soni makasi te kona kastema. Te sakine. Maboko na komo longwa na oba poso. mais pour na bato baoloba ke lelo oyo quand même bino pe bo adoptera bana wana ce que sort na bango ezalaka nini amona na ndako bo tata na tata mais tata moko mikomisa mwasi éducation na bango eza quand même bafoué. Merci Stémaï, c'est une bonne question. Au moins bano to adoptaka bakola bien. Bakola bien parce que balobi muto azo aosa lelo comment ko boya ko copier. Asa lango avec intelligence, avec sagesse. Tu vois, ernazo na komi maman, tu vois. Erna mi komi si maman pour na ba sentiment na nga ya komiti à l'aise, il faut na zo soin ya moi na kolekana moi si. Ah bon? Bien sûr. Tala moi na bébé au kola na maboko a pédé. Et pour tali santé moi na kola na maboko a moi si. Au moins na pédé zaka likolo. O melisa rappel. Je veux bien bon papa na bango mela moi na mela test que ça là déjà. Mais so papa bana o mela, il faut moi na mela. Mela nini to les actes. Bon papa mela nini tout na papa question. Ndo yambinga pe mko yamba mo mbalo tunie. Il faut la sanga pena mbana na mona. Merci beaucoup. Na le bail déjà au début de l'émission, moi je suis une femme mariée, mère de 2 enfants. Mais en cours d'une forte divorce, non divorcé. Mobile Moussous. À la fin, on peut se numéro nanga, mobile peut s'intéresser. Naza nanga. Il y a son amoni, on dirait nana retard no babizo. Et puis na bi babolingo Moussous ezaki stema yozo bolingo mutu, otiena mutema. Et comme sanga mutema ezo chauffer à tout moment parce que divorcer pourquoi? Parce que otira mobile à l'aise. Non, il y a place wana yaya. Na zumbo bolingo mobile. Kai mobile on te na obetali solot. Bolingo ni na tiena mutema nanga yaya. Bambanda baleki mingi na komo ka muteme chauffer à tout moment ba phosphaligène ba kisi estomac na bana basi to ya baninga no pede bambanda mona basi mona baninga pede na zibolinga mti ya mobali na longolo na mutema na kitia ona libumu nde mwasa kumba azemi na fanti mobali bolinga mobali wana esalinga yaya avortement forcé. Mobali makambo eza elengité na yeko tika na fandi mobali ana to divorcer na oluka mbali mususu c'était mai ce qui mobali na zu mo mo salté ponga zo jamais mbali mo tomboma fona zo ka elo mo salté na sukolio omona ni mobali na bandono na ba stick ba brosse ba dentifrice ça bien ba pantalon jean ba sous-vêtement ba single parce que au thème sa mobali nango thème sina mbali fille ana salté. Au monde qui engage ça se voit et mon a déjà qui a collé ngambali collé ngate quand même moi je suis nada la fille de qui soit pas là qui soit pile au cas grande non batte ko qui soit pas là non ba qui soit pas là na qui soit pile et puis me comme toye ba qui soit pas na qui soit pile c'est pas facile ya mutu nyo sakoye ba qui soit pas là té net fille so ebi qui soit pas le monde que mbali na bénéficier nanine na qui sont pas là na qui sont pile tu kabola maloba en tout cas tantina mundo mo lekelo maloba belé na yaki un peu oyo de biso parce que je représenter bana basi awa lelo oyo ezali kambo oyo ils ont rongé quand même société les kambo oyo ya homosexualité lelo oyo en tout cas partout toujours les katozo mona kezo silaté ce que bino bana basi solution nini bozui pour que bo retenir bal na bino baluka ba PDT bon bon, ce que tu as ça et pour azolinga lekelangai loko azamuninga na mosi mais non il y a mobalinga azamosi akole kelanga kate omoni et pour langai so ina tché en général donc na bande ko na biso nyonso na bande ko na biso basi so na bina lobela bango erozala moi oyebi kaka donc na tche na ngai nanu mwasi voilà pongande na zawana pona bango na ngai mwasi toye bandenge ka ya robomba mibaya na biso toye bandenge ya ko lamba mibaya na biso bino pesiko sexuellement parlant boa susu beaucoup négliger mibali trop oui on peut sanga 1 minute na bimaka bona ta mini jeep na yasko comparer monsieur c'est bandaki quand même sur le tigre et aussi mabe bino boche mibali laisse sur le plan na mbeto par exemple ye ozingai to longoli bilambango to tali soki na zamo sinana na zamo bali comment niveau ah ma oui to mekelo ka bomba nozwanga na nini po yo zala kwa mobali na ngai non c'est déshabillé fille à mona eh ya yanga na couleur d'origine na da fille a ebotsa mibali à l'aise eh batonga ayo pa mbali ne ba te yebi mbali na
Yaya na yeba mbani ndeni moi sine déjà za boy. Na ko yeba mbani na perdre ba relation. Donc malembe. Si ko bino pe bazo critiquer bino trop mibali, ba à l'aise tout le temps, quand tu as mal à l'aise sur le plan, même sur le mbête, disons, pour ne pas dire des gros mots. Non, tu as bassi, mais tu as un dingue morté, au moins. Donc, moi, si tu as un dingue nini, il y a un la mobile naïe. Le coup, on a penza boué, mobile n'a jaja couteau. Mais ce que tu as mis tiki, au boss ni crayon, au boss ni nianson. Tanga naza, yi azo finga po. Azo mona nga lo wa mbanda na moi si. Or kinga azo mona wa ndeko nga mobile. Ngai ni naza mobile nga akoki jamais ko malibanda po azwa ndeko mobile wana waza pembeni nao. Jamais po nga na ebi ndenge yako lamba mobile nga yako cajoler mobile nga yako nebité yako sala makamo boye po donc ye azana temps yako yibela nga wangate azala temps te po mobile nga akotala ye ndeko mobile non akotale jamais po azan na ba poil makasi azan na ba poil ne longi no tala na nukopa po langa ata yo moko zo mateka za moninga na mobali si akoza déchirer moko mususu babi oyo za déchirer moko mususu ya na okozwa yango na biboy na okozwa déchirer na ebi ko sai la huile tétoni oh mais na ebi so stema yango omuna nga apprenti toni nga na professeur naza professeur ba GT. Oui. Oyebi. Ya na yebi puis na pesa cours. Ce qui pédé bandi musalo sika ozo ba déchirer ya ka yebi singa. Na bengi na pesa qui na faille expliquer comment faire. Pas mon anzele comme libre. Dès que vous vendez dans la société, vous montrez quand même, jeune, quand même, hein? Bien sûr, nana les qui m'ont comme Bali, comme Laure Mayoni, que j'ai sali en passant, il y a un joueur, na une petite sœur, Miss Grace, à sa femme Marie, à sa Allemagne, à Utsobota, maman na merci, Miss Grace, a commis Miss Allemagne, pour abîmer sous Miss Kuna, ah ouais. Vous êtes à l'aise, vous êtes tranquille, c'est une bonne question, surtout dans la famille, les qui n'ont pas à l'aise ou à l'aise. Oso batenga l'aise te na pété ba câble kosa moni elonde na tokisi fio boy baleki na ndako na tokisa bango fois 10 tana mninga mwasi nda yoki mukili bololo fio na retourna comme la poison baza nzinga batike msikati po o ayoki na matoi neno ayokate ndeko mwasi déjà baye bona ndako c'était maitabo sakanaka. Voilà, vous nous suivez à travers le monde, mesdames et messieurs, comprenons que c'est un débat quand même essayé Fatou Salango. Vous nous suivez vraiment. Le temps de inviter dans un mois tranquille. Je commencerai par mon partenaire officiel, on l'appelle Alain Dynamo, l'homme aux surprises agréables depuis Belgique. Merci pour le soutien. Bogart Tina Poche, Motema Madjani. Merci également mon vieux Jojo Ngonda, il mène la terre avantageuse. Papa Kevin Natangonda, na Jacob. Merci également à Gauthier Mascotte, les boss. Il y a Maison Lennox. Merci beaucoup, les boss idéal. Je n'oublierai jamais de fils Mastevo. L'appellation bien contrôlée depuis Londres, Noël Okito Black Dedon. Merci pour le soutien. Merci également à mon vieux Justin. Jusqu'au bout, merci. Voilà pour le soutien. Et puis je n'oublierai jamais merci la première dame de Lausanne, Motema Venanga Gobelisha. Mes parents en dirige Jeloua, un enfant pas comme les autres. Merci. Merci également à Zurich. Je pense bien sûr au couple, le meilleur couple de bien sûr Joey Meke et Meje Amouri, même moral. Boza et Belé, maman Loris la congolaise, Malolo, depuis Château Rouge, Boza vraiment et Belé, Fanny Bongende. Et puis je n'oublierai jamais, madame Mia Franck Stemaï, on l'appelle bien sûr Janine Kazola. L'ange terrestre, moi c'est à Pembe. Donc merci pour le soutien. Blandine Landou, Bébégou, et puis Prince Makoula, Bosé Belé. Je n'oublierai jamais, bien sûr, mon frère Dadidier là. Alors, toujours continuer à biso, mais tu remontes chité déjà. Pour la monnaie, on se comprendre. En conclusion, c'est pas aussi. Ya, ngada ebise que c'était maman ngante na zaboy. Et puis la monnaie, le mikolo, tina ba la bouche autorisée partout. Ba mo lobela nada. Merci. Au fait, j'ai la bouche autorisée. Si tu as ma maman, que j'ai sali en passant, merci. Mutu soka ibu samsane kitoko makasa wazana bargima. Mais mutu soka ibu samsane kitoko ta wazanga bargima.
Et ça babilo musu se tika na banzoto ba film sur le quoi ba étiquette. Au moins na fibo alati soutien-gorge, film sur alati string mais et tika le quoi ba photo. A photo ba simba ngote hein et tika na nka photo la ngona misu. C'est pas na ona musika. So za na moi petit copain na wa voyage tika la photo ne lula ka eka na photo. Jamais kutozwa bisou. Ngolo bani. Bien. Na ngalo ba ke ba fille net fille afandi. A olongo abilamba boy. Gounyo so esu ke loka na miso simbeza kitorote so simbeza elengite mais ngaso na longo bilamba te omona ngo ndire mais so na longo bilambo simbi boy obesika na ndo lukande yango ozo comprendre différence. Ah bon? C'était mai balobi et loko ezo différencier ngana bango nde barguiment ngeza très solide. Oui. Tu as un dernier mot. Alors, tu as souka. À travers le monde. Je voulais que le cause de la maman a réussi ma maman. Mais quand la caméra wana, on le maman nion sur monde entier ba Hollanda yo. Le amour boya kilo. Surtout pour la sujet lelo oyo toujours la homosexualité. Oui, papa. Apprécié merci. Posons que c'est une sous parole. Bon pour la maman ngandi ko bino mama ngayo na zawa to bunda makasi to bonde la pe makasi po misala ya molili etelemi tala mibali bakomi basi donc eza pasi tozo bota bana to yeba ndenge ya kobondela kapona bana biso po ce que tu sais bana biso kaka bazinda conséquence donc eza pasi to bunda makasi biso ba mama to zala na mabondeli mingi pona mibali na biso to tchepe mibali na biso na mabondeli po bazo bima tala ba mama bo ba ndenge pe rolamba mibali bo lamba mibali na bino to lamba bangonde na nzungu bana bangonde non papa tala baye bandenge ya kozala na mibali na bango avant papa bima yeba ndenge yako kipe papa ko chile mama ya moto yako sele mwati ko leti mo chemise ko pese mo maloba kitoko po akene musala malamu pe ko zonga na ye zala wana akuto pe kitoko po bandeko mibali o bakomi basi bako ka kozombe na binote donc ba to yeba ndenge yako yambara mibali na biso na ba retour na bongo ya misala so ba zongi to yeba ndenge ko lamba mibali na biso tozo kipe bango na kolia ezate ke to vandi ka boye tamusu yo mama mobali na yo aye yo ovandi ozobenga mwana akotila mobali no biloko na moto mais non eza bongo te yango mibali bazo bima libanda bazo kipe te donc bakomi ko linga bilinga bazo linga na baninga na bango mibali po biso moko ba mama pe tozo yeba ndenge ya kozaka na mibali na biso na ndako te yango nazo pesa baninga basi ba mama baleki ba yaya to yeba ndenge ya kobatela mibali na biso pe to tya bango na mabondeli pe na bana na biso ya mibali pe ya basi po babunga nzela te ba diable bakoka kozwa bango te po bakomisa bango lokola o wana po bakoma lokola oyo aza pembeni na ngai te mobali akomi mwasi mobali azwi elamba ya basi o ngala koki olata ngai mwasi ya lata na nzoto azwi fula pe amamiki tango azobomba ni azobomba nini po nzoto les akara ya mibali ya le beza mwasi non azamu ya wapi mwasi ya wapi ezo papa ata yo moko mobali ozomona te ozomona te ki aza mobali aza ndeko na yo mobali en tout cas yo pe ko pesa ta conseil po boy yango te vraiment alongola foulard wana alongola nini elamba wana alongola chaînette alongola isoki perruque isoki ni atina mutu azonga mobali aluka bala pe oye mwasi ba démocratie tout ce que mutu na mutu za libre na ba sentiment sexuel bon en tout cas na moni mingi oloba su ezate po kozala na mutu ya boye pembeni na ngai oyo aza munoko polo lokola
alia dongo comme ça ils na monoro nazo baté nini ya ko soigner malobe belé ya ko partager na ye. D'accord. Alors, on est suivi à travers le monde, on peut se bamboter, na bi ko bande ko na poto partout à travers le monde Angola même, hein. Surtout en Afrique du Sud batala biso bien. Merci. Na pesi bambote belé et papa na ngai azan Allemagne, Roger Soumata, hein, na bien que mingi soubra bord. Donc papa langa vraiment pas à ça. Oui. Na pesi mo ben nga mo ki toko yenda landanga kutu nyoso. Donc c'est concernant la PDT. Non, yé kutu penza. En tout cas, à mais quand même pas. J'en la pesa non. Donc na pesi donc Landry na pesi bambote et belé, je t'aime beaucoup. Donc kaka boy misa mako yiba ozaka na ngai o wana ndeko na mobali na pesi donc bambote belé et pas ya petit frère na ngai ata na Nigeria Hendrik Soumata na pesi bambote belé na pesi famille na nga mobimba grande sœur na ngai ata na Allemagne na pesi mbote Fifi Kibelo Soumata donc bambote belé na famille na ngai mobimba donc. Merci Madame Soumata Topesio, merci na ndengo ndimaka invitation na biso surtout na débat lelo ezaki vraiment chaud ya kosaranate alors nada tokomi na suka un dernier message notre batalio et puis vous avez déjà na bato c'est na yo visibilité comme na lelo kana musa sala on a déjà pour na nini bazo kayo. Merci, je tiens d'abord premièrement à saluer tout le monde qui nous ont suivis. Le Mounangana Lobaka est très important. Mai omoni tosa kana biso ba misala mpunda te ba misala mso mpunda to ko sala le quoi recevoir o abula dana kombi ozui esko bio comme pese cours à français ato bomeli nzoto 10 ans ba kana de français ba lobaka serrer déposer de français ba nango ya sikeza nango te ka wana nde ba adopta. Donc bon mais notre autre pour dire quoi neti ba film susu ko laksa fi ko tia mbali na l'aise omona neti moi si yango to biso ba PD to aka na top biso ba PD to aka likolo moi si alo bana mbali ni na TV c'est Chérie Landry na peso ba mbote Allô mabe makasi alo bandeni ana niveau te Chérie Landry mon bébé na peso ba gros bisous sikoza Chérie Landry na peso bis awa te monotonie na peso na mbunzu te ba ndie da ba koma nango na pio bisous na simalito na peso na katikati liboko na sekingo. Omona, oui, faut tanga na ba place. Ya opesi la Chérie Landry ba bisou. Chérie Landry, nengna baka na opesa numéro nanga fo benganga. Fo benganga Chérie Landry na koma na opona kolaksa moi sino ki est incapable. Et puis moi sino azan impuissance sexuelle. Moi Première fois au moi ça comme une impuissance sexuelle. Chérie Landry, vraiment na peso ambote belé. Et puis nengna baka kalika msusu. Et loko ça melanga. Pour mon aké, tout ça qui ndumba bien sûr, mais tout ça peine ma kamsu to kutana nango. Obi une fois c'était mal na fanda pour yeba que muta pesi mutema. A pesa ta soda na pombo lingwa koma yuma. Na fanda na boîte de nuit mo boto fana ba camarade na mso ba ndumba na otanga ba kombote pour bala déjà. Abala même balio abala eba ki abala fia qui soit pila na qui soit pila. Ya ba jeter. Mutambe batana mulili ozongela mbeba na ye. Na ngina baka to fanda na ba camarade kande zalaka, c'était mai to mona garçon moi qui to kwa kota na yana bamba garçon na bouchon. Garçon na télé ma pe kande za garçon na ye to bandio solane. Oh amona ngana mwinda boy garçon tomboka. Oh yo zande bo mbali. Ndeni yana fanda le kwa zoba garçon na déplacer ba langage. Obi ka so bolingoti. So do pesi mutema yana fana otesko batutu ba okama. Garçon finga nada, c'est que nada opété. Obi garçon na fanda ni yana taka garçon mususu, ala so camarade na zailongi mabe makasi anga profita finganga. Nde na telemela kiye. Encore yena tali kubo na bia tala ndinga kimbali intérêt za te pane. Na bse yo, tambu ma miso kwa boxer ko taliko famninga ne boxer changi. Obi nde fo fungwa mis potali kofi. Na koseli makambu yana bse to so alipeka tama palata. Muna so makasi. Ya na fingi ben silt mo bi garçon na bimisa maya misu. Alors c'est ce que émission ba à travers le monde au colo bani par rapport à émission le puis au pesa ba mbote hein o ba se pele surtout dans l'émission lelo. Oui, c'est toujours comme ça. Et ça a une différence. Yambi à materne émission, Yambi locono, Yambi international. International, ça a muto za dans la babatu nae. Ya le kwanga kopé sambote boite c'était mai il faut papier. On a battu belende boy. Naza mutumo naza international, c'était mai.
naza international ngaza local te jamais naza loko bien c'est une très bonne question na batu mususu o batika angate ane PDT ane femme d'affaires une maman respectueuse mais atika anada te lokwa ndeko na mwasi po yana kosote bato bana ba site bato bana ba makamna bango ba société bani solingi batiangoka zwanada omaka ante na salier oziango lokwa société moko adverse neti site aste mai na site mususu na sala sko site musunde na sali tantinana ndao ke olela na ndako na pesi no bambote nange belé c'était Michael Sekate hier moi et puis akanda et puis ça akanda makasi na pesi bambote belé na j'ai la bouche autorisée babi wana page à ba maman na pesi sous site astema imbote parce que c'était mai Africa Info ils assistent ba professionnel et ba le côté na pesi sous bobo bola babi jogo na Paris na pesi bambote belé na pesi Richard Arizo les darons. Et Richard, oui, Richard Arizo les darons, pas comme les autres. Balobi na pesi sous Stéphanie Kayembe. Na France, na pesi ombote, maman na Gaëla, na Maeva. Stéphanie Kayembe, ya yo l'équipe en musika. Moi c'est mon boss a pesi biso vide dona biso ba ninga basi to kamte ma jalousie. Aza mystique na ndenga sima. Na pesi sous Sylvie Makiese. Sylvie Makiese Guema. Na pesi bambote belé en allemand. Sylvie Makiese Guema babi maman moko bo se respectaka une tantine respectueuse. Sylvie Makiese Guema na pesi sous Roger Di Luke babi la sage a une petite fille na sagesse à ba maman. Ah oui, na pesi sous Grey Makiadi na Paris na pesi mbote Malili Kimoto na Paris na pesi mbote Malili Kimoto. Yaza na Londres za na Paris te Malili Kimoto na pesi bambote belé na Londres na pesi Nicole Vangu journaliste moi nene akangade abakin ba fali ba yemba Nicole Vangu na katsa ba Paris na pesi mbote na pesi sous grâce la gérante ya hôtel resto hôtel bar BM babi BM héritier wata yembe nzembo kitoko nzembo ezotsa biso ba toto za la monde etsa biso à l'aise nzembo ana BM babi grâce la gérante na pesi pe bambote belé grâce yo l'équibango ba gérer bilo aminene me ba ko kate puis ba oteka bango ba somba tata ya ofele to zwa kate na ndenga mabete na pesi sous Ronald Dimbu Bomen na Paris na pesi mbote grâce kabe ya Miss Salman na ndenga mabete moi c'est Silva babi mama balande zande na mo occupation ça lo bien maman na merci mbambota mingi et puis batu nyonso Junior Boss live en direct de Belgique. Il y a une boîte qui était liste hein? Bien sûr mouton na boîte qui était il y a Betoma Libaku oyo kamte ma copine il y a nazana ba ma copine et puis na pesa batu mo batu nenga ba question pour na ndeko na biso la duchesse batu nenga nada ndeni la duchesse en fait ba la duchesse batana bango c'est l'équipe ménopause équipaté ménopause surprenant batu mususu Ozaïno a besoin de longoité, mais réalité longo lieu inter remplacé banada. La duchesse de qu'on a besoin d'ambote belé bi kanga de qu'on de na sala. Obi? Yes a mobile. Ya na ebité na obi la duchesse. So Mike wana mutu musuno ba la duchesse. La duchesse a en fait moninga na minute sonde na boye na ende ko longo la batu mususu na banzela. Nada fille de qui soit palais de qui soit pila. Ba biso lande na mingi swao. Pour na tout ka ba mitema batu na opesa mtema passe. Ya na ebité na six na bakse sukate boni ko lembanga pe avant bo est-ce que to kana no bongo na ndeni ya na monti na comment clôturer pour na linga te ba lembanga oyebi bon en fait na clôturer kawana pour si déjà merci na bilonde boye je crois tozonga la Cédric Mouya mukolo espace ya tayo Cédric Mouya na boka Cédric Mouya tayo mona jeune fille méchante fille comme c'est dans le banane méchante alinga na suka na méchant qui soit pas là na bi méchante voilà merci beaucoup Toko Minasuka donc tu as qui madame Patricia Soumata les bogards il y a Sylvia Pesio Mbote na Faigen na Noël ba Pesio Mbote bazaba jeune fille mo kitoko et ngapi na pesi bango mbote sika ba la biso merci nushka batu nyonso balobi garçon na mystique na pesi batu nyonso mbote po babi master ana bango te mena dandaza na bango
On comprend la différence. Merci beaucoup. Donc, comme il a Souka. Numéro dans la cité. Boniko Kanamninga ba chance boy. Et cause à Liba la Copa Liba dans une émission non. Babi numéro nanga. Et ça plus de 143 89 63 211 91. Balobi K-Web TV. Yango yana moto parce que on dit ba signer contrat nada. K-Web TV. Babi d'ici là vraiment Babi n'a pas quoi annoncer K-Web TV. Et la société moi sur la mambambongo ouais. K-Web TV coming te pour bondo mon ante ba sketch ba théâtre pour bolinga ba benga na théâtre. Te bolinga ba benga na théâtre na oboya niveau na ngate. Ba fia ba théâtre ba la duchesse ba ça la ba théâtre. Vous comprendre? Nga se déguiser vie privée nanga vie privée nanga. Na ko se déguiser te na kota na théâtre. Non. Ba benga na ba théâtre na oboya. Babi K-Web TV, batu nyonso balinga anada. Ya bo profiter bo mona tata tout. Merci. Alors nous sommes à la fin, je dois dire aussi c'est tout à fait normal. Donc la démocratie doit régner un peu partout. Nous sommes à la fin, mesdames et messieurs, vous nous avez suivis. Si vous avez aimé cette émission, dites merci bien sûr à Maëlle Sadiki qui était la prise de vie, papa Renédi. Merci également à Hilaire Clark Nyoka et je pense également à Cynthia Kapachi. Elle c'est vraiment elle est coach, vraiment général-major. Cynthia Kapachi Airback. Merci également à Daïli Lorluezo. Toute l'équipe bien sûr d'Africa Info. Vous êtes vraiment partout, vous nous soutenez. Abonnez-vous également et puis soutenez-nous comme il se doit. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà au week-end. Bon week-end à vous tous et surtout prenez bien soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. Bana Kin, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai.